Merveille bonne année 2019 à mon collègue, l'artiste musicien héritier Watanabe Mako Gogane, Motonatembe, les boss live, monsieur l'ambassadeur suprême. Merveille bonne année 2019 à mon collègue, l'artiste musicien Ferrego, la Jésus de Niance, le monument de la rumba congolaise. Donc je confirme partout dans le monde, votre artiste s'appelle le plus célèbre de la RDC, le plus dangereux du monde, son excellence Didier Nzo Mokonzianga Balewa de Oji Mako, le chef de famille. Par force, je répète, je confirme, Nazo Boakela, cet individu, c'est mon collègue, l'artiste Michel Weranson, Mama, Oyabom Baranzi Mounafokolo, Nazo Boakele Mbassou. Deuxième chose, Nazo commissaire impuissant. Troisième chose, Nazo Bomaye. Na quel icolo? Pourquoi na lobi nengwana? Parce que chaque année, na renouvelé ka, baki sinanga na simba. Cette année, place nazo ko renouveler. Boyebi nazo ko renouveler wa na Inde. Biloko ba vodou, ya ba Bouddha, ba lobi nanga, mon konzianga ba des années to pesio ba mpungu. Kaka pona makambo bilamba, trop c'est trop. Cette fois-ci, toujours pesayo, on renouvelle encore pendant 10 ans. Parce que, biloko nanga na simba, ezati na 2040, nazo renouvelé 10 ans, tina 2050. Ba lobi nanga son excellent Didier Nzongo, pesa biso un individu, ya ton collègue, artiste Michel Weranson, oya bomba kamo na fokolo. Parce que, à Salobe Esconqueri, Bamason, Kili. Donc, j'ai pas le choix, yango na lobi, Nazako Pesaye. Ce qui cet individu a Vimbasu, ou a combien puissant, ou a Koufi, Ndoki na famille, Ndoki Didier Nzongo. Kakapino public, Bozaka Koloba, cet individu, moi si naye, si vima pata, moi si malamu, Amela kama sangate, Okamela kama sanganeti mai, Alobakate, Mama nanga kimi politique, Akimi makamwanzambe, pour la politique, yango toki sie mutu akomi bilobela na lobi yango Ghana Weranson c'est fini na signé et yo manaza ko bomaye mama munu mikolo yo Didier Nzongo akomi protégé na ba maître mama na maître kata li kofi en courant o meki Didier Nzongo maître kata li kofi en courant soko zwango o doki mutu destination l'hôpital psychiatrique. Mais le big boss c'est ma diva, mon thème, ya Mama Solange. Est-ce qu'on y a dit que son excellent Didier Nzongo a renouvelé 10 ans de pouvoir pour avoir que là, cet individu de son collègue, l'artiste Michel Weranson, oya bomba kambongo na fokolo, mbasu na mungongo, encore comme puissant, de toutes les personnes à répéter, na ke likolo kaka ye na yoki susu a komi ko kimisa déjà ba mituka na biloko na yanda kuna Brazzaville mama nanga le biloko mbwazala mbangu Didier Nzongo na sima nanu bo pakati mbangu te bonga baka déjà parce que batu bakodo kisayo kaka ba proche na yo. Donc je salue vraiment, je salue les big boss Jonas Mutombo, Motema ya mama Mireille, Lubanga, Motema mama Mireille, Lubanga, mais maître Donado Mavangu. Okoki koto qui se l'a réalisé d'intimidé. Il y a mon collègue l'artiste Michel Weranson. Oh ya bomba kambongo na fokolo. Parce que ce qu'on suit maintenant donc on a fait vraiment na scène pépé. Donc je salue ma salama Zefira Moulin volé kamikaze de Japan, na Switzerland, sans oublier petit Sernanga, chouchou na tati la femme en espèce, maman la béni. Merci ko la première dame de Lausanne. Est-ce que au Yébike Tokoti 2019 faut vraiment ma sœur, il faut que ça soit une année du bonheur, la prospérité, la santé pour ta famille. Donc je confie vraiment nga Didier Nzongo public bo yebisa mutute nazo boakela Weranson Mbassou nazo commissaire impuissant en plus nakelikolo nazo ko bomaye. Donc je salue petit sœur nanga grâce Mbizi la sexy
la patronne de www.congoelengi.com. J'ai sali petit sœur Nanga Karine Mokonzi la baronne. Meilleur vœu et bonne année 2019. Maman Nanga na bosani vie Nanga ya mort tukumata. Je sali vie Nanga edingwe anguluma edingwe moto nangenge. Ya edi kaka ndenge to yoka na yo. Azo pena mbasu kiboko luanda na sepena. Et comme fatigué pena et puissance. Parce que na bosse public na lobby 10 janvier aussi là il faut to signer ba papier parce que na senga qui est premier étage na deuxième étage na immeuble na ya Gombe maman na ngama sorti la Didier ndo ngazo comme propriétaire na Gombe oyo na kanaka te okopesa na premier étage na deuxième étage parce que na lalela mapangu na yo nzala des années. Pour finir, Didier Nzo, je confirme, Nazo Bouma, Weranson, Nazo Boakelaye, Mbassou. Je vous aime tous, que l'Éternel est le plus puissant du monde. Il y a votre artiste sapeur le plus célèbre de la RDC, son excellent Didier Nzo Mokonziangaba, le roi de Oji Macron, Bomoni Bipendoyo, Yango Muteko qui s'appelle. Bon, tout ce qui n'a qu'à cet individu. Encore là, tous les jours. Encore, Alia Kamala Mouté, Alata Kamala Mouté, Akata Kasukite. Donc, pour finir, que l'Éternel bénisse, protège mon pays que j'aime, la République démocratique du Congo. Merci, Son Excellence.